Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bino yonso bandeko bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino yonso bandeko bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bolamuka eyei omabota mabino tomeseni koloba na tina bemoko koluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango balatisi moindo na basouvertement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye etondanki ta talanti na nesongi ya nzela mfumu kusuki ya muzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ayei na eleko ye pona kokoba bongo misala ya 1921 tokolikia na manaka yeuti koleka to sololaki na bino kolandela inconscience to observation ya moto moindo vis-à-vis ya mayema zingeli ye toyambaki mpe mituna na bino tokolikia tokopusa esika tozali kokenda tokozwa ntango ya koyanola bino kasi tomeseni koloba bolandaka manaka Baindo Bolamuka sans tendance et sans parti pris mpo nini bato lokola bazali kosala makambo par rapport ya foi nde esika mabele ya felika ezali kokufa lokola bato bazali kovivre par rapport ya foi nde makambo ezali kokufa tozala baréaliste yango tolakisaki bino balolenge na balolenge oyo ezali kosala moto moindo observateur na esika azala acteur moto moindo ayebi te koluka kozwa solution na makambo mazingeli ye makambo ekomeli ye solution na yango euta na mikili ya poto tolakisaki mwa baexemple ebele nzoka nde biso Baindo Bolamuka biso lisanga ya futuka vana pambu vidila biso religion africaine tozali koloba na boumbu mabele ya catholique na boumbu mabele ya Yezu ya christianisme mais na bonsomi mabele ya mfumu kimbangu tokozala bansomi besoko totiei kombo ya mfumu kimbangu liboso sans mfumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas est-ce clair bato ya mayele basangeni bato ya ba diplôme ebele basangeni solution etikali be invisible na République démocratique ya Congo en particulier pour l'unité en Afrique en général tango tozwaka bandakisa toyebike bino bolingaka te na manaka ye tosimba côté politique mpo ezesika bino bozali komona soko lolenge kani kasi bosembo to bandeli koloba ezali na ntina te batie yango bizeuzeu mpe lokuta soko bakotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta peuple congolais azali konyokwama nzala malade nkufa ezingeli ye lelo dollar euti soko na 96 lelo 142 141 nani akolobela peuple wana oyo ebele ya peuple congolais salaire na bango etikali soko azwaka $100 atikali na $100 mais na to ya 96 ezali supposé ntango azali kozwa 96 000 azwi lokola 70 et quelques ou 80 et quelques dollars moto akoloba te po tout le monde azali na posa accéder na ino na ebonga a récupérer asomba bandako asomba mituka
tozalaka bato tokoloba mokonzi azalaka mokonzi mpo ya bato tokozalaka bakonzi mpo peuple eze bakonzi ya République démocratique ya Congo bakonzi ya Afrique ici na l'école catholique ici na religion chrétienne pe moke religion soko islamique soko pe musulmane tokoloba mais basé ko kokate ko bunda pona bolamu ya peuple na manaka eleki totalisaki bino maye Yesu aloba mbilaka ya Yesu na Biblia ata moko te kokisami soko ezete République démocratique ya Congo toze kotambola na bilaka ya Fumu Kimbangu. Premier président Fumu Kimbangu nde ba prophétisa. Deuxième, troisième et puis quatrième président lelo actuel Fumu Kimbangu a prophétisa. Bato bakokima bamboka na bango bilenge bakokima mboka oyo bakokenda na mikili ya poto Fumu Kimbangu nde a prophétisa. Indépendance Fumu Kimbangu nde a prophétisa. Donc tokoliki toze kotambola na prophétie ya Fumu Kimbangu. Lelo toze koyoka mokili koloba Mvuluzi Kimbangu, mokonzi Kimbangu, bilenge batelemi, bana bilaka batelemi, bato yonso lelo baze koloba na kombo ya Fumu Kimbangu. Mais tokoliki ya tomeseni koloba na bino tango boze koloba Fumu Kimbangu lokola slogan to Fumu Kimbangu lokola état d'esprit to idéologie. Tokoliki ya Fumu Kimbangu soko boze koloba Fumu Kimbangu boloba Fumu Kimbangu étant idéologie mais alors quoi slogan te tango toka kabasi obazaka soko alingani na mobali pour prouver mobali wana ka kolingaka mingi soko tuti libaku agangi tiricha wana po mikolo wana bazena ye amona ke aze kolinga mingi lobi to sima lobi soko esi a bendi miele et kauki a changé les sous combo mosusu soko abeti libaku nde lolenge wana toze ko constater bato bazé ko loba kombo ya Fumu Kimbangu bato bazé ko loba Mvuluzi Kimbangu lokola slogan ka cité lokola idéologie ka cité lokola état d'esprit Fumu Kimbangu ayaki poisongisa moindo na ba valeur na ye ayaki poisongisa moindo na misisa na ye est-il Mvuluzi? Oui. Sauveur ya race noire. Et sans Fumu Kimbangu wana na ba catholique ba yebi yango sans Fumu Kimbangu Afrique eko s'en sortir te. Lelo tokomi sika tokomi économie et kufa soko pe exista quand même pas awana mboka na biso politique lelo na nzila to yebite pratiquement un mois to zeko zila gouvernement soko ekobima lelo soko lobi point d'interrogation et pays catholique to yebite soko pe akomi ko préparer plan C to zeko tala mais to lobi souci bayindo balongwa observateur tango bufandi na bandako tango mosusu par rapport ya appartenance politique moko songolo catholique abimi akomi koloba Moïse Katumbi il faut azonga ba exilé nyonso bakimaka tango bazonga kana mboko catholique nde alobelaka bango ba oyo yonso bakimaka mboka tokotanga bakombo te boyebi bango bele to Roger Lumbala ndenga uti kozonga wa catholique nde alobaki boko comprendre que destruction ya mabele ye boko comprendre que soko afeli keze kokufa catholique cause catholique base ata baze ko embryer seniko ezelo ko mosote branche kaka moko ya catholique s'occupaka na politique. Conférence nationale souveraine des commissions hypersensibles oyo mosengo alingaka te elobama esika ba kotisa membre munzanga na conférence nationale souveraine assassinat Nabia Malaki catholique alingate elobama lelo tozena bato mayele lelo tozena na bato yo baze komikumisa na mboka oyo tokokamwa bokendaka boveneraka pe anuarite potango mosusu religion africaine
atangi ya kimpa vita tomonaki yango tango mokonzi ya mboka azwei avion apesi yango kombo ya kimpa vita catholique atelemi akoti atie songi aluki po yepe kombo ya Noirite ekota na kati avion mobimba bapesa kombo ya Noirite po Noirite asala nini na mboka oyo ingeta bokoloba aboyaki ba violer bongo lelo na este ya mboka boyebi basi boni baboyaka ba violer bango tango supe ya boyaki pasaki na bamakango ya basango bando sa mwa soni abimaka deja na basango po bango balingaka bongo bipale na bango esalama na bakuva tango so azalaki vierge te boyebi lelo basi boni ya bamoseka na este wana babomi bango pe mpo baboyaki kaka basoda to bato moko songolo baviole bango epo nini te bojwa pe bango bokomisa bango basanto lokola Noirite abima mosanto po aboyaka baviole ye kala bayaki kolakisa baindo bamamelo bakobotoko te pozala mosali ya nzambe pozala moto azali kodetenir spiritualité okoki oboto te lelo boyebi bamasere boni baboti batiki na soko na baorphelina soko wapi bakotikaka tango baindo bakomi kotuna me bamamelo oyo bakobotoko te me boni batolo na bango kokweyaka kaka lolenge moko na basi bakobotoko biyano katoliki na ino apesi te et po bozala baobservateur esengi religion africaine eyaka elakisaka bino mituna iye bokoki kotunaka bango lelo croix ya Yesu lokola elembo ya bokasi ya christianisme croix ya Yesu lokola yangonde batelo yangonde eloko yeze ko bakisa puissance etonguya surtout na baindo mais tokolikia mama oyo abotaki be mwana na ye moko akomi pe na mbula ya menopause mokolo moko ekokuta imbwa azali kolia mwana na ye imbwa azali kolia mwana wana mwana azalaki na bomoi soi-disant alalaki to soko azalaki na bassin to na berceau imbwa azali kolia ye adeshire mwana lobi to sima ya lobi mama wana komi kolinga baimbwa po elembo ya bokasi po eliaka mwana na ye mais contradictoire tokolikia bikila mingi ezeli lelo na mabota ya baindo eze tango mosusu po ayaka na nzamba akutaki eloko boye eliaka mwana na ye biso génération yonso ekoya na nsima eloko boye bakosimba te po esalaka boye mbisi boye tokolia te po esalaka boye na libota na biso boni bino croix nde elia Yesu et plus grave nzambe akomaka na mbula ya menopause Marie pe menopause babota lisusu kutu tokoliki ya Marie na sima bota nzambe nda akomaka na mbula ya menopause telelo abota te me bazalisa sika wa lokola croix ekuluze elembo ya nguya elembo ya bokasi tokoliki ya fo elobama pezwa isika kaka na mboka ya observateur makambo mingi eze koleka tobaki mikolo mie tokokenda kaka na masolo yeze terre bato bakomonaka bato bakotalaka kasi bakomonaka te tozali kotala tozali komona te moumbu azalaka na badroit te azalaka be na badevoir ata lelo awa na République démocratique ya Congo tomona baumbu bakoma bakolo mabele bakoma koteke mabele baumbu foboluka boye origine moumbu azalaka mokolo mabele te raison pour laquelle bazali koteka na bacimetière po bazali baumbu soko réellement bazalaki bacoutumier réellement bazalaki bakolo mabele bakoteka bacimetière te po bayebi ezali misisa recharge na bango esika kanye fandi banzoto na bango esika kanye fandi bandeko na bango bakotikala koteke te mais lokola bazali baumbu bakoma na mabele na raison X to Y babolir esclavagisme ekuti bango na esika wana bazangi esika bakenda babandeli be wana bayebi kobatela cimetière te bayebi kobatela mabele te un coutumier chauffe coutumier mokengeli ya coutume
ye wana nda aze koteka mabele aze koteka cimetière justement po aze moumbu soki azalaki mokolo mabele akoteka te esika babombi banzoto ya bandeko na ye. Voilà ntango bozali komona biloko oyo tozali na ministère mobimbe kosokipaka na biloko wana alobaka nini azali na eloko akoloba te mpo ya bango ezali normal mpo ya bango bamoni batali kasi bamoni te batali kasi bamoni te nani akotuna mpo nini esengi tozwa kuruze oyo enyokolaka ye moko Yesu abanga alela na kurwa alela tata mwa eze tolongola nkeni ya pasi liboso na ngai Marie na sia ze kolela melelo balobi croix symbole ya elonga oyo Yesu akendaki na kobelele bankoko na ye Eli pourquoi Matthieu abandonné eze Matthieu bakopesa na bana mike mokolo akobukuta mokwa akolia nkwanga posi akoli poto pe mabele miliki na mwana moke kasi na mokolo akomi na tango ya solide akobuka mokwa akoyeba kotafuna kwanga me baindo telelo baze beba bebe balakisi bango koloba amen kondima sans pour autant oluka komona tokoliki na manaka eleki tomekaki ko épingler babiloko ebele oyo komama na biblia telelo na ba licencié ba ko acceptaka na ba docteur ba ko acceptaka facilement sans pour autant batia esprit ya discernement oyo bango ba prononcaka souvent na monoko na bango masolo ya fumuki mbango lelo biso yonso bayindo en général ba congolais en particulier falaki to sosola isika to komi elaka ata moko te ya Yesu eze kokokisama alaki bayekoli alobi mingi parmi bino bakomi kufela te nga na komi zongela wana ye Yesu ndaze kolaka boko silisa ko parcourir ba vie ya samaritain te nga na komi zongela moyekoli nini ya Yesu aze na bomo bango yonso bakufa oyo balanda bango na sima bakufa atikali kozonga te elaka nini Yesu alaka akoya kozala suspendi na mapata elaka nini Yesu alaka na mboka oyo ekokisama kasi ya fumuki mbangu moko na moko moto na moto et puis plus grave telelo ezala ba grand pasteur ba grandes églises bakosambelaka be acteur ya film Jésus a se révélateur boni moto yo kolota ndoto olobaze Yesu soko yo ebelongi ya Yesu te et soko bokolota to bokoti ya foi na acteur ya film mais après film ya Jésus tourna na ba film ya porno boti foi na acteur ya film ya porno to boti foi na bino na acteur ya film ya Jésus makambo toze koloba toyebike kozokisaka bino mbala liboso na ndenge bakobangisaka bino na matière koloba na bino lifelo ezali kozila bato lokola babiso boye ezali pasi lifelo be ya dessin lifelo ya dessin lola pe ye bazilisa bino lola ya dessin ndenge bazali kokosa mwa bana mikie soko meli mbuma lilala ekoboto na motu kasi na ngonga moko bana pe bazwaka mayele oyebiso meli mbuma lilala ekoboto na moto abina kati ya libumu mabele zete me moindo aze kokoka kozwa mayele te biso yonso touti na Adam na Eve ingeta amene Maria bota na nzambe amene zemi ezanga molimo mosantu amen zemi ezanga molimo mosantu melandi principe soko zemi plutôt ya molimo mosantu ezanga mobali ya mosuni melandi principe ya zemi ya mosuni zemi 9 mois tango ekotoki
ekotoki soko na bilanga soko wapi ekokaki pe kobima sans libumu ebima sans ebima na voie normale oyo bato bakotiaka bazemi ebimeli na voie ya zemi ya bato ekosuwa bino mais boyebaka meme tango batangisa bino biloko wana balimita meme nzambe yango bokosambelaka nzambe yango po aluka koboto soko asepelaki na kitoko ya mari esika ya afandaka na mapato ya nzambe na bino falaki aya koboto na mwasi ya bato ata batibino na badessin bomona lokola Joseph Mubange moko azaki kaka be kobatela Maria kosimba eta bongo sima ya Yesu yaki kobakisa eba na lolenge kani soko ya azaki deja Mubange sima ya Yesu abakisa bana ndenge nini non eze masolo ya bana esika tokomi eze sikate ata na Biblia yango esengelaki bayoka soni to bino pe boyoka soni kotia yango na se ya lipeka lelo toze na tango ya fumu kimbangu tango yo moyindo faut comprendre alongola nano bande esoko mouchoir noir oyo batia ye na miso mokanda Église kimbangiste comment le soleil apparaîtra a récupérer masolo et le kaka na mariage à maman Kamampasiko. Oyo mondela j'ai ko rappeler rôle ya Église kimbangiste. Vous venez nous apprendre le christianisme. Mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Boyei kotangisa biso boyesu mais biso ndeto kumbela binongo nous voulons apprendre le kimbangisme leo nazena mokanda te nzoka nde biso tosalaka conférence na affaires étrangères to invitaka tata Luntadila Ndala Zanfwa secrétaire général ya église kimbangiste uta 69 te soko na 2001 soko 2002 secrétaire général de l'église kimbangiste. Alobaka lolenge kani ba composaka puis à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Fumu Kimbangu azaki moto atika église te. Atika ki religion. Kimbangisme ezai ko s'inscrire na grand courant ya ba pensée na titre moko ke judaïsme, islam pe bouddhisme. Mais boni lelo église kimbangiste a telemi lokola paroisse mosusu ya catholique église kimbangiste miti lokola paroisse ya catholique et na ba moment yé to kendeke pa ina bango na nkamba na 2013 koebisa bango to solola tango mosusu soko bakotaki na ben mosala ndelelo catholique azeko tia ndefite lelo des catholiques les lois l'obité mais botala fumu kimbangu alobelaka bato fumu kimbangu alobelaka peuple fumu kimbangu alobelaka baindo église kimbangiste lelo aje kolobela banani alobeli juke alobeli ntitani to alobeli banani bayoka sonite bayoka biso sonite balobi etumba na bino bokenda bobunda yango bino moko ba image ze ngala meseni koloba soko bilili bize na zaka na ntina kotia bizeuze ute kasi nalingi na ino yambo soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya regi tokenda na ino to yoka déclaration ya tata Luntadila Ndala Zanfwa kimia ya balongo ezalesika bazelelo na mokili ya molimo ndenge nini ba composaka po église kimbangiste existait alobaki pe a concluyaki na yanoli po ya nsuka mokolo mosusu botuna lisusu te tolukaka be mikanda personnalité juridique yango ifalaki to kosa lokola Yesu nde atinda fumu kimbangu
emoni lisu ekotobolaka liso te tolanda bongo tokozonga mpona kokoba manaka. Moi, j'étais à côté de mon grand chef coutumier, c'est celui qui logeait. Et mon grand-père avait 7 femmes. Il ne s'était jamais fait baptiser parce qu'on lui avait demandé de chasser les 7 femmes. Moi, je ne veux pas être d'accord dans ces 7 femmes parce que je n'ai qu'une seule femme, mais elle reste là. Mais mon oncle, il restait ces gens, mon grand-père. Il voulait garder la tradition. Et mon père, je l'accompagnais à aller faire des libations au cimetière. Quand il y avait des stérilités dans la famille, quand le pluie ne tombait pas, il allait, on lui demandait, le matin, vous avez la pluie, allez faire la chasse, il y avait des gibiers. Qui répondait à cela? C'est le même Dieu de nos ancêtres. Alors, puisque on me pose souvent cette question, pourquoi vous avez pris le nom de Jésus? Vous savez, dans la persécution, je vais vous dire, il faut le savoir. Les gens qui nous persécutaient, nous faisaient arrêter, c'était des confessions religieuses. Et dans notre lutte, moi personnellement, j'étais dans un pouvoir catholique, confrère des écoles chrétiennes. C'est pas que je devais introduire le christianisme selon les missionnaires. Non. Mais parfois, une lutte, les gens étaient arrêtés. J'ai des photos. Chef spirituel les a vus. Enchaîné. C'est moi qui allais chez le gouverneur général Pétillon. C'est moi le candidat. Apporter ces photos des gens enchaînés comme des chefs. Je dis, voilà Pétillon. Est-ce que c'est normal ça? Après lui, c'était Cornélien. J'ai vu tous ces gens. J'ai commencé à être secrétaire dans la clandestinité, dans la persécution. Je ne veux pas parler de moi. C'est pour vous dire comment le nom de Jésus était introduit. Et j'avais déclaré à Pétillon, vous enseignez ces gens-ci. Il me pose la question, est-ce que vous êtes content? Vous êtes en bon terme avec les confessions religieuses catholiques? Je dis, ce sont eux qui nous accusent pour nous arrêter. Je lui ai dit, vous pensez que nous, dans cette lutte, des gens qui sont morts dans des camps de concentration, ici, au Congo-Brazzaville, en Angola, et je vous pensez que nous ne pouvons pas le faire en disant qu'entre Dieu et Kimbangu, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce que je vous dis, je vous rapporte la lutte que nous menions. Pendant que les gens ne voulaient pas prononcer le Kimbangu, mais nous avons osé. Alors, maintenant un jour, je salue le docteur Chaoumba, qui est le secrétaire du Conseil protestant. Le gouvernement m'a demandé, écrivez-nous ça, nous avons besoin, pourquoi vous suivez Kimbangu? J'ai écrit un catéchisme, mais là encore, vous verrez que je me suis référé à la Bible, la promesse, de ceci, cela. Alors, je rentre chez lui, Chaoumba, le secrétaire du Conseil protestant, me reçoit. Ah, mon fils, c'est vous, vous êtes de Kintoade, oui. Ah, vous êtes le secrétaire, oui. C'est vous qui êtes la cheville ouvrière, l'entonnoir pour nous dire pourquoi ces gens. D'ailleurs, dans mon église, il y a beaucoup de gens du Bas-Congo de passé qui viennent accuser leurs frères. À la fin, il prend une revue du Conseil protestant du Congo. Suivez-moi pour qu'on ne pose plus la question. Il prend cette revue. Il mentionne quoi? Il y avait un article, les nouvelles de l'Église du Christ au Congo. Nous étions les Kintouadi. C'était le mouvement Kintouadi qui se mettait ensemble dans la persécution, travaillaient ensemble. Et quand j'ai vu qu'il n'avait que l'Église du Congo, je suis rentré dans mon petit bureau sur Bongananga. J'ai dit, tiens, donc ceux qui nous font arrêter, non que l'Église du Congo, nous c'est l'Église du Christ sur la terre par le prophète Saint-Paul. Voilà l'origine. C'était être l'interface pour faire face à ceux-là qui utilisaient ce mot Christ, Jésus-Christ, pour nous arrêter. Il fallait chercher par tous les moyens comment maintenant continuer. Alors, vous verrez les débuts.
Tondo bandeko balandi bouti bongo kolanda wana intervention ya Tata Lutadi landa la zamfwa na conférence monene yetu salaki kuna na affaires étrangères na salon rouge bomiyokeli na lakaki bino yango mwa mingi kasi lolenge mosala ezalaki kotambola yango lelo na lisungi ya bandeko bazeno toni ya technique esengelaki boyoka po bomona ete église kimbangiste quelque part basé responsable mais bino pe lokwa biso église kimbangiste lokwa biso religion africaine bino église kimbangiste na biso religion africaine toyebi que président actuel a 80 président yabilaka tango religion africaine a telemi ko défendre po toyebi loposo pembe na nzila ya catholique ndaze ko luka ko déstabiliser bilaka ya fumu kimbangu mais sima lobi to sima ya lobi soko salami le contraire moni teke babimisi fumu kimbangu prophète alokuta alaka makambo yeko kisamate et tango religion africaine essaye ko défendre bino église kimbangiste tolobaki yango na manaka eleki kaka kobeta mpungi kaka juke mais peuple na bino bazaye ko nyokwama sima na bango ya kotia ntitsani sima na bango ya kobina mpungi tongo yonso te poko bazongi na ndako botalaka bomo ya baindo botalaka bomo meme ya bandimi ya bakimbangiste topo ya bino loko esi ekoti te botala danger eze tokopima bino te succès na bino tokopima bino te misolo na bino ingeta eze ya bino nkoko na bino na mosuni asalaki mosala mibutuku misato na boloko ezalaki mpo ya baindo banso mais lokola bino boze makila na ye ingeta esengi bo bénéficier na lipamboli na ye kolia komela na bino ingeta boze ko mérite yango tango mosusu kutu soko bo respectaki mission ya fumu kimbangu oyo boze komona lelo lokwa bilia elingaki ezala fois zomi to fois kama oyo boze komona lelo lokwa kolia elingaki ezala tango mosusu mbala kama mais botala pasi ya baindo bino pe bolobaki président Kabila yeye pa ina bino soko mbala mibale soko mbala misato kuna bolobi alakama ingeta mais tango baze ko bundisa bokonjo elakama o bino pe boze ko reconnaître boze na yango na mikanda effort nini bosali ko bete mpungi juke bobini sima na yango boze ko mona danger te ke bino pe baloba bosakola ki maye ya lokuta catholique aze ko sala mobeko na mboka catholique aze ko sala loi esika nini catholique aluka bolamu ya baindo esika nini ata bandeko boze ko silika boko vimbana pona yebaka boko silika pe boko vimbana kasi sala kanga esengo pona yebi boko pasuka te ata bo vimbani boko pasuka te boko finir par ko revenir na raison loko les ebo sembo to kotia yango bizeuze te catholique nda tumba ya kimpa vita Laurent de Lic na Bernard de Gallo ba catholique mibale boko boya yango te ya vita kanga catholique nda kati motu ba kei ko célébrer na yango messe opesi motu wana baiser olei communion catholique moto yinisaki mbuta lumumba na peuple congolais mais catholique peuple congolais lokola akalikaka mabe mbuta lumumba communiste to ebite communiste serviteur ya Satan ye moto apesaka Satan soko bilia na mesa yango mbuta lumumba lokola azaki communiste esengelaki akufa na lolenga kenda kokufela azanga na tombo lelo et plus grave mboka ya ba inconscient lelo Belgique a zeko accepté yé motaboma mbuta lumumba ala kisi pe ba indolinu
ngakutu na bombaka lino na ya fongoli yango na elastique alakisi bino baindo lino ya Mbuta Lumumba e moto akoloba te lobi sima ya lobi basali masolo babengi bana ya Mbuta Lumumba mibale na Belgique po bakenda kosenga bango pardon na ndenge basasinaka Mbuta Lumumba et j'ai passé mais lokwa bilili bize na lingi na ino tokenda botala image lolenge kani bango Belgique bandimi yali no totila kibino kasi lolenge kani bandimi na assassina basala Mbuta Lumumba pe bakei kosenga bolimbisi be na bana mibale ya Mbuta Lumumba ndenge basala ki église kimbangiste réhabilitation ya Fumu Kimbangu bazwei bana ya Fumu Kimbangu soko bankoko tolanda na ino bongo tokozonga pona ko commenter. Bonsoir à tous. Le gouvernement fédéral a présenté ses excuses au peuple congolais. C'est l'une des conclusions de la commission parlementaire d'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. La Belgique a une responsabilité morale dans la mort du Premier ministre congolais. Philippe Lamère. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Le moment est historique et solennel. La Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du Premier ministre congolais. L'intervention de Louis Michel clôture le débat parlementaire sur le rapport de la commission Lumumba. Des débats marqués par un consensus général, même si certains intervenants ont souligné qu'il aurait fallu insister un peu plus sur les victimes belges des événements du Congo. Ce matin, la famille Lumumba a été reçue par le gouvernement. Le Premier ministre a présenté les regrets de la Belgique ainsi que la décision de créer un fonds Patrice Lumumba pour le développement de la démocratie au Congo. Ça n'est pas du tout paternaliste, parce que si c'était paternaliste, ça se passerait d'une autre manière. Non, justement, c'est le contraire. Nous respectons assez les Congolais que pour simplement leur dire que nous voulons nous rendre utiles, que c'est à eux de nous dire comment ils veulent que l'on travaille ou qu'on les aide, ce n'est pas nous qui leur disons ce qu'il faut faire. Et en début de soirée, après le discours de Louis Michel, la famille Lumumba a tenu une conférence de presse où elle a marqué tout en nuances sa satisfaction. On peut tourner la page, mais vous n'allez pas nous demander qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons aussi le droit de mémoire. Et je crois, le fait qu'il y a cette possibilité, à travers la fondation de Patrice Lumumba, de faire tout un effort nécessaire pour le rétablissement de la démocratie au Congo, je crois que c'est une chose extrêmement positive. Ainsi, 40 ans après la mort du leader congolais, c'est donc un chapitre douloureux de l'histoire de la Belgique et de son ancienne colonie qui se termine. Matondo bandeko balandi bouti kolanda Belgique ndenga zai ko reconnaître ndenge assassinat Mbuta Lumumba. Ba politicien belé majorité opposition yeba ko defilaka. Nani boyoka ka kotia moto na dossier wana. Po ba ko bomelaka. Politicien nini ya kotia moto. Plus grave lokwa ba monaki Muzo Kabila yaki na nzila wana afandaki kaka bembula misato ba illuminer. Politicien nini o ba ko kosa kabino koleka ba défiler na ba itando ba zeko bunda po ya bino. Soko réellement ba politicien ya République démocratique ya Congo ba ko evre po ya peuple nzila ba ko landeze ya Mbuta Lumumba ya Muzo Kabila. Catholique nyokoli Muzo Kabila catholique.
bazeko kenda kosomba ba plein to ebisa ki bino ngo na manaka eleki Musée Kabila na embargo carburé zeko ya parangola bango ko kenda kosomba ba plein ko bomba na limete potozwa pasi ya carburant Musée Kabila bundi na service national ati ba cantine populaire et si kakani population ko somba moi lorsqu'on a pris assez masangu mafuta savon yonso bango bazeko kenda ko somba biloko wana na grande quantité pour ba pesa ka bangulu pe misusu polola na ba entrepôt catholique mais pour nini bolingité toloba bosembo justement pour boser ben conscient boser observateur ya mokili nzoka kolandela etamboleli ya mokili soko réellement bayindo to sala batteur to participer na etamboleli ya mokili atalelo mwana yo boti soko bimi alobi tata soko zongo yilangai soko mwa lilala nakoya nango yei nango te lobi ndenga na kei na koyela o lilala lobi wana ndenga na kei na koyela o lilala sima ya mbala mine to mbala ya mitano akoyebisa yo okosaka ngai kaka bongo mwana wana zwe conscience po aze acteur atali mbala o mbala tata kola kaka eloko ekoyaka te akozwa courage akoyebisa okosaka nga kaka bongo boni boni epai ya bayindo yezu akoya loleze lifeleze toze kokenda na elakation toyebi te te wapi moto akoloba te po sokolobi les choses cachées à Dieu, les choses révélées à l'homme. Moto alukaka koyeba mingi na Biblia akozwaka liboma. Bato pe ya mayele ya République démocratique ya Congo bakozwaka be liboma. Epai na biso kaka. Soko ze mayele otangaka mingi okokoma detraqué, okokoma liboma. Mais na poto bayo batangi mingi baze mayele makasi bango nde bakeni. Bango nde basali eloko moko mpo ya population na bango. Bayi politique lelo bazé ko distraire biso. Pas si ya peuple congolais. Na sepeli na landine de komoko lelo na etando. Pona moni même mawa na République démocratique ya Congo lobitango ba annoncer élection ya Macron. Na ba dirigeant politique ya République démocratique ya Congo ba fongoli ba champagne. Ingeta justement pour boser bato ya ba double nationalité. Wana bo sepeli na compte ya France. Oyo bino wa boze ko déstabiliser po ya lokumu ya bango. Mais élection ya Macron ko sala nini na République démocratique ya Congo. Bo sepela kan élection ya Barack Obama aux États-Unis. Ma facilité ba meurtre boni ya ba dirigeant africain. De son vivant ba yeyi ko boma Kadhafi na Libye et pas ya Sarkozy. Ingeta na ba bombardement yotan salaka ba pilote américain bazala ebele koleka même ba français. Mais Barack Obama moindo oyo bino bo esperaki kopesa kimia na Félix. Mais na yebisi bino lelo na kotila bino na belema mikoleze ko ya pongai na ze journaliste ya investigation. Na lobaka likambote soko na ze ko maîtriser yango te. Ba américain nde baleka ba pilote yonso ba bombarda Libye. Na tango ya Barack Obama nde coup d'état esalami na Côte d'Ivoire. Bati Alassane Ouattara. Soko Alassane Ouattara mpo bakanga Laurent Gbagbo na ce pays. Eze koleka na tango internet au top na tango information eze à la seconde mokili mobimbe moni ba africain batikali kaka ba observateur. Et lelo ba indo ba congolais manipulé soko par Moïse Katumbi soko na mécanisme nini ba komi ko kanisa lokola Félix Tshisekedi ndaze ko détenir monopole ya développement ya République démocratique ya Congo. Mais tout na kibino na manaka eleka ye Félix Tshisekedi akamba na ino mboka nini obomona bongisi nde sima bo pesi espoir awa ko ya ko bongisa akosa kabino aboyaka ko siéger na assemblée nationale kasi misola za ki kudzo mais wangana faut
faut vous comprendre basé au service de l'homme blanc. Makila ya bato esengo na bango. Le vieux Tshisekedi te accueilli lelo. Na bomo inaye moto ya mbilinga. Bomo ya Tshisekedi ezalaki bem mobulu partout. Nkufa na ye ezali kokoba kosalisa mobulu partout. Ata tolandi basusu baleki na télé ko de mentir kuna na limete mabulu ye bazé ko saleze ba fausse optique mais bozé ko kotisa nini na motu ya peuple congolais. Ponzoto ya Tshisekedi ya il faut mapate kwe. Bazé ko reconnaître lokola premier ministre honoreux. Asalaka combien de temps? Passage nae ezalaki en miel wapi awa na République démocratique ya Congo. Azalaki na bomoi mikakatano etumba bilenge kokufa makila kotanga lelo pe akufi ekomi koluka lisusu makila matanga bilenge bakufa et Félix Tshisekedi toyebi te lelo to bolimbisa ta soko ezali kosuwa bino ezali kotokisa bino biso tokoloba po ezali bosembo Ye Félix Tshisekedi akamba wapi. Soko lelo bazé ko contester même poste ya Bruno Tshibala. Oh ya sali 38 ans. Na Tshisekedi. Donc c'est-à-dire tango bamoni tata yango lembi, tata yango linga kenda babengi ye mwana lokola eze héritage patrimoine familial. Yaka tata na yo alinga kenda po moto mosusu ingela te oya kofanda mais non tous à la réaliste vraiment tous à la réaliste lelo Moïse Katumbi a financer mbongo libanda po bilenge bakufa na mboka lelo alinga la kisalinga ka bakinois lelo alinga la kisa ye moto azena souci ya développement ya mboka yi. Mais vous savez que parmi bateaux, défendants, chef de l'État, à côté de la trahir yete. On peut baloba ki balandela, lolenga ko bimisaka, bomengo ya mboka frauduleusement, lelo a commis moto fatia désordre na mboka. Pena ebele ya bilenge bazé lelo facilement ba commis manipuler, ba commis emporter. Et c'est pas si. Tokoli ki a manaka yeto sali mikolo ye tolingi mingi to éveiller conscience ya baindo tolingi mingi to la musa conscience ya baindo mpo nini moindo azeko vivre ya kokufa ebembe ata bakotia moto na makolo ata bakozokisa pota ata bakosalani ebembe ekoningana te yango moindo loposo pembe asala yonso alingi ayeko meka vaccin na yawa tondimi kaka ingeta loposo pembe aye kotia sida na yawa tondimi ingeta aye kotia ebola na yawa tondimi ingeta loposo pembe aye soko kotia bakisi epolo aye abwaki awa tolobi ingeta akoboma bakonzi na biso ingeta ndenge alingi ingeta aye ina bonzambe na ye ko imposawa yonso tokoloba ingeta te wapi tolobaki yango ne bandeli na biso ya manaka ata mwana yo moko boti sokola kiembala mingi akofinir par koloba na yo mokolo mosusu okosaka ngai kakabo mpo nini baindo bozeko koka koloba te loposo pembe trop c'est trop 526 ans ya boumbu trop c'est trop biso moko to ba komi ponela ba kontina biso moko to ba koloba un mot mpo ya mboka na biso bo souffrir to benda suka ya manaka na biso ya mokolo lelo kasi lelo na sepela kibotikala na nzembo ye embaki ndinga pemba kalunga na nzembo ye na bayeba koyoka kikongo te bayembi pasi yonso ye bankoko na biso bamona liwa ya lolenge kani babomi biso te kokunda mobimba kokata bakingo kokata bana basi mabele makolo maboko mitu kotumba liwa ya lolenge kani loposo pembe abomi biso te lelo na ba rebellion lelo na ba vaccin
liwa ya lolenge kani loposo pembe abomi biso te. Pasi ya lolenge kani tomona te. Kokata caoutchouc soko akatelaki yo soko mesure nini ekokoki te maboko kokatana badeklare yo improductif. Mpasi ya lolenge kani loposo pembe amonisi biso te. Tokutani na bino na poso ezeko ya pona manaka esusu tosukisi na loyembo yi.
Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Senko tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo manso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na ba communiste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esungaye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique. Yango babwakaki éponge. Bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa. Kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso Bangunza ya Mfumukimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde monanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te.
kasi pona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyokima oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya Kondima patinetego, oyo patiego, moindo akana patiego, ate kondima patinetego, oyo patiego.